soki bokoki kozwa esika ya bovandi elongo na babiangami na biso. à la nationale bon mon message bon monsieur Nicolas Ndabongo ba manifestation Congo qui emba mi bongo na kota monsieur Nicolas awana sasa to pena ngala wane zepo na ba bianga na biso ba ipo ya 1921 bokozanga te oyo ekosepelisa bana na bato po kimia ya bandongo ebanda kati na motema na botosi beso soki bokoki kotelema po bopesa biso oyo bolengeli na mokolo malelo. Bandongo,
ezalaka ekiteleki na mubamona matondo mingi na excellence na biso mama na biso ndengwa na biso ministre batali bongo makambo ya bilenge pe bongo kozala na bango oyo na ngonga oyo totombeli boye libolango matondo lisusu na ministre Molandi ya eteni oyo etali bongo botongi wa mboka pe misala ya bobongisi mboka na oyo totombeli pe lisusu boye ngolango matondo mingi na bangunza baso babyangami na biso baso babeti ndembo ya ntango ya kala pe bongo baye baso balandi baministre na biso pe bongo bavice ministre batata na banengwa oyo na likoke nyonso totombeli biso baso boye ngolango mokolo mwa lelo ezali mokolo mwa bokundoli bokundoli eleki bongo mibu tuku libwa na motoba tope bongo 96 ans wuta wana na mboka Sanda na eteni ya Congo Central Fumukimbangu asakolaki masakoli ya mbo ete akende komitika po ete bakanga ye na bakolonisateur nde bongo mokolo mwango mobalani lelo ezali ntona na manaka na biso tuku mibale na misato sanza ya zomi na misato mobu mokama na tuku mibale na mwambe nde na bongo na bokundoli mokolo mwango nini yango ezalaka nini yango pe elekaka kasi na bolandaka twabisi na biso esika alobi babenda bazongisa nini oyo toyei na yango oyo toyei na yango toyeba epai touti esika tokomi mpe epai tokokenda soki toyebi epai touti te tokoyeba mpe esika tokomi te mpe bongo tokoyeba te epai wapi tozali kokenda soki toyebaki esika touti mbele benda oyo tozomona lelo mbele ezali te kasi lokola toyebi te esika touti nde bomoni oyo nyonso eza kosala benda zongisa boye kasi nzoka bayike bazoloba eleko eza eleko mabe eleko eza eleko ya pasi kasi Fumukimbangu alobi eza eleko ya malamu mpona bino soki bososoli bokozala na bino. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Il sera transcrit à l'aide d'une écriture que je viendrai moi-même vous inspirer.
enseignant viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car c'est seul l'homme qui préparera le peuple du Congo. L'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que le peuple d'abord du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple du Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera s'opposer sera englouti sous les eaux. Le 10 septembre 1921, ça est le cas. Mais ma conquiste na yango ezali la future. Oyo soki bokomi na tango yango bobandi komona yango. Siko makambo nyonso ekokokisama na tango nini. Oyo. Du curé Jean-Marie Van Impe lors de l'événement du 27 février 1997 à Bruxelles. Le constat et colère du curé Jean-Marie Van Impe à la cérémonie de mariage de Maman Kamambasiko à Bruxelles peut aussi nous inspirer à bien comprendre notre responsabilité à travers le monde. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le bien que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un envoyé de Dieu qui est venu spécialement pour sauver votre race. Le kimbanguisme n'est pas une petite religion. C'est une des grandes religions du monde qui s'inscrit dans le grand courant de pensée. C'est une religion au même titre que l'islam, judaïsme et bouddhisme. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent. Avec cette somme, vous pourrez bâtir tout le Bas-Congo. C'est dommage. Regardez, n'est-ce pas, profaner un lieu de culte saint. Madame Mille. Alors oui, mon collègue va s'organiser pour la Belgique à dédommager l'île. Sur le Babon si la Belgique a zawana yebi ka kobimisa mbongo ebele ya dédommagement na mabe oyo basala biso. Est-ce que bakolinga biso s'organiser? Est-ce que mindele bakolinga s'organiser?
babandi te bakokontinue kokabola biso mpe bakokontinue kotia desordre na kati na biso mpo bayebi ete mokolo tokoyokana misolo ekobima ya mingi yango wana balokoke bango balobi tant que vous allez les méconnaître sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Bongo biso tokoyanola bango nini tolobi nous n'allons jamais méconnaître Tumukibangu, nous allons les connaître. Et ça bongo le Seigneur dit on dit mais la Kumuki on dit ma yango wana Tumukibangu ye mei ekoki na lokumu so kono muku ndele lo biso kitokoyeba ye te tokobonga yango wana tika na ngona kisabiso na ye mei biso tozala reconnaissant na ye mei tosengi na bino bilima bya bitumba
bakoyangelaka Kongo ya kati. Tosengi na bino bilima bya elonga. Baye babundaka obiteni minei bya likolo pe ya se. Na ntina ya mosala moye bopesaki biso. Ose pe olikolo. Tozongeli yango mbala misato. Tosengi na bino bilima bya bitumba. Baye bakodangelaka okombo ya kati. Tosengi na bino bilima bya elonga. Baye babundaka obiteni binei bya likolo pe ya se. Na ntina ya mosala moye bino bopesi biso osei pe olikolo. Tika ete mapamboli na bino matondisa mitema mya baye bakotelema na ntina ya kosunga bana Kongo. Tozongeli yango lisusu mbala misato pe tolobi na baye. Bakobundisa misala mya biso na kozanga koyeba. Tokosenga na tata mokeli. Alimbisa bango pe afongola bango bwanya bwa bango. Kasi bakeba. Baye baso bakosalela mbeli. Tolotolo. Minduki. Ngenge. Bondoki. Peko tinda mipepe myamabe. Tope biye biso byamabe. Bikokumba liwape basi. Eba ya bana Kongo. Bae bana. Basala mindele. Tope baindo. Bakongo bae babunga nzela. Tope bongo bangala. Baluba. Tope baswahili. Milimo mina myamabe. Tolapi na kombo ya bantoma baso. Bae baboma bango na Kongo. Na Afrika. Na Asia. Na Amerika. Pe na Europa. Milimo ya bango. Milakela bato ya motindo wana mabe. Pasila. Pebakende na baboloko. Kwa mokili ya molimo. Tozali kosenga yango. Peko tinda bino bilima ya se. Pepe ya likolo. Bokundisa baye baso. Baboli mabamboli mamosuni pe mamolimo. Tozongeli yango mbala misato liboso ya likolo pe ya se. Bakeba baye baso. Bazali kokoba koluka kokotisa pasi na biteni minei ya mokili. Yakani. Oh tata mokeli yangu ya inso. Tobengi bino elongo na bilima ya bitumba. Po ete bokoka kokumba. Etumba
etumba ya mambi na molili bakeba bazali kokoma na moloko na bayindo mpe na kokanga bango na bowumbu ozali tata ya bomoi toleli na bino na ntina ya makila ya bantoma mayema sopana mpe na ntina ya kotiola mana bango o tata ya bolingo tosengi mpe toleli epai na bino yakani bino na bilima bya likolo mpe bya se na ntina ya kosukisi mokili mwa mabe moye mozali kokoba kosakanela monene mwa bino mpe mwa bolingo bwa bino tosengi ete bitumba ekweya lisusu na mikili mya poto po ete bayindo balamuka mpe balata bomoto boye babungisa utakala tika ete bondeko bwa bino bobulisama pambola bana ya Kongo mpe loposo moyindo ya mokili mobimba ingeta ekokisamela biso lokola ezali bosenga na biso epai ya tata mokeli isande yango wana tokobakisa soki mabele oyo eza ya kodefa balakisa biso oyo ya biso tokende po totikela bango oyo ya bango kasi soki mabele oyo eza ya biso oyo tekino bakombo na biso bato botikelaki biso yango obino bato boyambaki yango epai ya tata mokeli emonana solo ete tozali bakolo na yango loposo pembe azanga nguya kati na biso yango kozongisela biso bolingo na biso mabele na biso emonana ete tozali kolo na yango okabwanyelo bakati na biso ekoko na bino elata biso nguya na bino elata biso bakonzi na biso bazwa nguya bakonzi na biso bazwa nguya bakonzi na biso bazwa nguya biso bakambemi na bango mpe tozwa nguya eyeba na solo tozali bakolo mabele tozali mpe bato lokola mpe bango bozwi na biso ezongo mayele na biso ezongo bokasi na biso ezongo kobanda lelo ti ekei mokili tobengama baelonga na kombo ya mfumukima elongo na balongo basi mpe na bakombo na biso basi na lobeko ingeta isande chiffre 4 siko totanga prophétie elobi nini prophétie elobi akozala na tâche difficile kasi liboso balobi mutu moko très calme alobaka te bongo ezomonana to te akozala na tâche très difficile mpona koregroupe bato mpona kopesa kimia me na ntango na ye
akozwa mbongo ya ebele. Bosimba makambo wana. Akozwa mbongo ya ebele. Na tango na ye esclave akozala te. Elingi koloba ba indépendance ya Afrique ekokokisama na période nini ya 4e président. Donc mundele nde ayebaki yango liboso na biso. Est-ce akotikela biso penza piste akotikela biso terrain yango facile kaka boye. Mais soki Afrique eza te mundele aza te. Donc mundele lokola yeti période pe akwambrouye biso makasi eza période nini. Yango na mayele na biso esengeli esala tokomi esika wapi na mokili mobimba. Esika tokomi bandeko na ngai mindele bakomi na suka ya reine na bango. Basiatique nde bango wana bazomata. Sitoko kotala ngo kaka na bilembo bya ntango. Liboso ezalaki soki oza na radio eza kaka bamarke ya bamindele baphilips bagrudin mais lelo ekomi kaka souvent bamarke ni asiatique. Bamituka oyo ezodomine mokili na lelo eza mingi bamarke ya banani ya baasiatique. Biso wana Congo banzela ezalaki bamindele bato basalaki siko majorité ya banzela banani bakomi kosala bachinois. Donc l'économie eza kokende na Asie. Pouvoir dirigeant ezokende na Asie. Mindele sali na bango ezali kaka basenga biso bayindo pardon. Alors mbongo mindele wana lobelaki toyoki kende kozwama na période ya nani ya 4e président. Siko tolanda na période ya 4e président ya wana te période mindele baye kosenga pardon. La période ya 4e président ya wana te basalaki force réconciliation to pelo force réhabilitation ya kumukimba yango wana kaka na période yango. Kaka na période yango te basalaki ke ba force nyonso spirituelle ekundelaka mboka oyo ekundelaka boyindo esangana na ntambo yango ka oyo tokendelaki nkambo. Kaka na période yango te bazosenga dialogue, yango te bazosenga réconciliation, ba tendance nyonso yango kaka. Les jours où vous allez vous organiser yango wana mbongo na biso eza na mikili ya poto, il faut tosenga yango parce que esika tokomi mundele na position aza na yango azali na position de faiblesse. Azozwa kaka kokasi mpo biso toza ya kokabwana. Soki lelo bandeko ya opposition na majorité bavandi esika moko balobi tokoswana lisusu te tokoyina na lisusu te mundela kokotela wapi esika moko te akokota te bengamenda oyo ekozala te badate kobanda kopesa bango bale 20 bale 21 bale 7 bale 19 ekozala te. Tokovanda moto tala tohuti wapi tokomi wapi mpe tozokende wapi. Yango wana na période batindi bapesi biso recommandation toluka eloko mosusu te toluka kaka nanu indépendance na biso. Sans indépendance émergence eza te. Sans indépendance évolution eza te. Kozanga bonsomi eloko moko mpe ya malonga ekozala te. Bonsomi nde ekopesa biso kimia. Soki kimia eza te tokosala eloko moko te bandeko. Nde wana lelo tozosolola masolo ya recommandation ya Mpumu-Kimbangu. Nakolandaka matambe ya Mpumu-Kimbangu. Mpumu-Kimbangu alobi boye na période oyo un politicien oyo batrahisaki peuple na 1960 bakulutu na biso babenga bajeune ya lelo babenga bajeune bamama ministre na biso na tata na biso ministre awa bakulutu bapapa Kizenga bapapa Ken babenga bango kaka
bino erreur. Sikongo ngekoki. Biso na bino to se peuple. Pardon. To se réconcilier na peuple to koma eloko. Oye okasi na bino ngeko sunga biso koto tika ko servir le kosopene. Le kosopene na tour na ye soki biso tosangani ba politicien na biso basengi biso pardon tokomi eloko moko bakomi ba politicien ya biso peuple. Biso peuple nde tokopesa bango kokasi kindenge bomonaka wana ete benjonction ezowuta libanda oyo eza ya population parce que peuple azika makongo azotalela balabala leta kondisi nyo leta sala naza nango na libumu na kolona te leta sala nini apesa leta boni bongo mondele ka libuba lokola yo ozango na peuple asalaka te ebe bokolia kaka biloko oyo eza importe ndenge wana soki okende nzela bakongo kokuta kaka bantilope na bantilope bazalaka kuna na basimbrike bato bazalaka te boyebi bongo boyebi te me bantango soki osilisi mitendo kokuta bilanga me soki okuti bato seke bilanga fo ezala soki okuti matiti banani bakolia yango seke kote oyo nyonso etondi na bantilo omoni yango na mundiale soki akomi asekaka biso atali ata chinois ayaki lobi atala bato baza nano kedi batikanga na profite yango wana bandeko na ngezi wana nde sikoyo toke epa ya mundele tobelaki tobeli badirigant européen na yiki oyo tozanga bandeko na nga mwana oyo asali 13 mwana libumu kasi oyo tozoyoka toyeba malamu ezali nini violation grave ya le 30 juin 1960 ele toyokanaka na bango na baaccord le 30 juin basignaka livre d'or na moko ya page ya livre d'or yango livre d'or oyo tolukaka oyo ezalaka epai ya tata nani akenda na yango livre d'or page oyo eza important topesi yango na mama ministre topesi mpe na papa vice ministre officiellement page oyo eza na kati ya livre d'or yango makambo toza nango na mboka na biso na periode oyo tokokambolela bino yango page oyo ezoloba nini eza boye eza lokola boza na lopango na bino tata na bino asigne contrat na motu pendant 50 ans ndenge tozomona belgien na balibanais na bachinois batongi ndako atongi bamagasin na lopango na bino exploitation pendant 50 ans après 50 ans biloko wana ekomi ya bino sikoyo esali 75 ans bino boke bodécouvrir ke accord basinya na tata na bino ezalaki ya 50 ans tata na bino akufa sikoyo bozwi document wana bokosala nini me bokokende komona ye bokoyebisa ye atata ozoreconnaître eloko oyo ye alobi ingeta nazoreconnaître oyebi ke bosinyaki contrat ya 50 ans sikoyo esali boni o 75 ans bongo 25 ans oyo ya likolo eza exploitation illégale ikofuta ngo voilà soki andimi kofuta makambo ekokatanela wana mais soki aboyi komona leta alors mindele basigna baaccord bakomi boye déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges conjoint awa conjointe eza français vers me joindre eza na kati na
Ozomona. Biso mibale. Alors, elingi loba Belgique na Congo bango wana bako sikoyo basali joint nde basali sikoyo accord conjointe donc sikoyo basalisi tata tozala na foule moyi mataka pasi mokolo tokosala ya biso otelemi kaka boye ndenge kaka ozoloba mopepe ezozwa yango ezokazaka oyoka balobi boye le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique. Le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Léopoldville, le 30 juin 1960, signé le premier ministre de Belgique, le premier ministre du Congo, beaucoup la signature à Boutanumumba, M. Skens de Belgique. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique et le ministre des Affaires étrangères du Congo, voilà Justin Marie bato basigna document oyo mais na ntango oyo biso tozwi document oyo accord tokowela eza nini mais eza accord oyo moto eza viole accord ya malonga yango e par rapport ya baccord nyonso oyo eye nsima oyo esali boye oyo baboyela oyoka alobaki lelo nakozala awa nakozala awa mponga mokula yoka na makoi na ngai. Excellence, Monsieur le ministre, chers collègues, honorables et sénateurs, distingués invités, namoni soki natali ebele tozali awa 60% baza bachaine baza bachaine omonaki nazaki koloba mingi te nazoyokayoka mpona kolakisa bachaine ke ngonga ekoki ya yambo na kopesa merci na mokonzi ya mboka oyo ezali 4e génération. Napesi merci parce que alingaki que mwasi mama azala na mutu ya ministère de la jeunesse balobike alors nalobi na prophétie papa apesi biso awa balobi na spirituel tout geste compte na molimo geste nyonso ozali kosala ekontaka ntango ekoki tonyokwami mingi batata na biso banyokwami mingi sikoyo ntango ekoki bana na biso bayoka mpe bayeba bosolo paske bango nde bakozala bakitani na biso ya lobi esengeli bayeba baverite ya mboka na biso me nyonso wana esalemi na ntina omoni likolo oyo balobi biso toza baafrikain balobi memia tata na mama me bayebi makambo wana me bazotinda bana na biso bazwa bamachete babeta biso babotela bango babotola na biso biloko paske bango bayebi ke lokolo toza baafrikain bana bakozwa libabe
na bana oyo baza na génération wana basali yango ngana lobaka basali yango na ko po nini bana na biso babonga te. Mais heureusement prophétie ezali. Heureusement prophétie ezali. Yango wana nalobi na ba jeune ngai lokola mama moboti tango yango yo esengeli totelema mpona nini po toza na nyongo oyo esengeli bafuta biso. Alors po bafuta biso nyongo papa alobi ifo tozala bomoko po soki toza bomoko te moye tosenga nyongo eza te po babanda kotala moko na kati na biso na bite yo na poko oyaki epa na biso te oyebisi ndeko na wana aza mabe aza boye na boye posiko biso tokofuta yo nyongo nini. Yango wana esengeli tosimbana na maboko oyebisa mpe na bamama tosimbana na maboko soki bato bazelaka okipa vite akenda asazonga kala tosimbana na maboko na bana na biso topesa bango toli e tokomi na 4e génération oyo mboka na biso fo ebima na boumbu. Alors po ebima na boumbu il faut tobanda koredike bana na biso kozongisa bango na nzela. Okotuna mwana ozali mutu ya place abisaka aza mutu ya Congo central wapi. Bon, on m'a dit c'est mort. C'est-à-dire que moi j'ai l'origine. Alors mutu soki ayebi origine lisusu te aza lisusu mutu te aza bongo. Donc esika nyonso akomema ye akokende pasi azali na mosisa na origine wana te. Ndenge papa alobi il faut réparer, il faut réparation ezala. Tala papa apesi exemple mpona baleopa na bazi mutu nyonso ler match wana elekaki nga nasalaki mpenza piki attention na susi wana parce que eza yo zomona eza signe na yo ler baleopa baza na terrain c'est-à-dire que eza biso bato toza wana mais soki orate esalaka pasi. Alors lokola toyena collègue nanga tokende kokutana na collègue na biso ya sport baorganize na mwa eloko wana totala ndenge nini ekopesa. Alors ekokobima na basi na collègue nanga tokopesa na papa na biso tozoyo bango toza bamiki kaka tozoyo me mbala liboso mpe namona bango boye awa wana nde tokokoka kosala yango kosolola nde tokobima awa ya suka mpenza nalobi papa mboka na biso eza na problème. Biso toza bakonzi tozosenga na bino osoutenir mboka na biso parce que toza na moment ya kitu double. Eyelobake soki bato balingi kokatisa ebale monene bambonge ezoya ya modele na modele pour que tokomisa prophétie wana réalité te. Yango wana nasengi na bino na mabondeli na bino na basacrifice na bino osoutenir biso. Prisonnier abimaka ye moko te ezalaka na bato baza libanda bazosambela ye bamosusu bakoya babuki mpe prison yango po bandimisa
kobebisa ye yango tosengi na yo mama osunga biso gouvernement na biso eza na kati ya kogunda ozogunda na bakomba ya mokili tozogunda makasi okokanisa eza mutu eza mutu te profesie yango osunga biso na makasi na mabondeli na bino na bamaloba oke tozwa makasi ya kolongola bomungu soki tozwi makasi wana te na basi ekozala pasi me naza na kondima etokomi na 4e génération na bajeune na biso tokobongola mboka oyo ndenge tata mokibango alobaki tokozala lokola ndele biso kutokoleka ye po toza na matière première mama si alobi nyonso nakozonga na nzela ya mama te mare nga na kosoutenir yo ntango komema makambo na conseil des ministres depuis match ya RDC soki namoni rediffusion mpona zape okanda mabe alors na 2 match wana etikali parfois barak bakotia bango mwa poussière na mfumuki mbangu pour que tu gagnes parce que soki mfumuki mbangu alongaki mindele azali pe capable ya kolonga ba arabe mais liboso makasi eya il faut kosokola pota okotia kisi na pota te soko sokoli yango te eza bongo te tokoki koganye te soki totosi baoyo babanda masano wana te vraiment respect makasi na bino bobunda bitumba ya liboso respect pe toko soutenir mama na biso ntango okende beta bitumba wana na conseil des ministres vraiment mama bazala bango soki 22 bamosusu kutusi bakufa soki bapesi bango ata moke wana eske kosukisa mboka na soki wana